Voilà. Guten Tag, guten Abend, gut. Schönen Nachmittag, schönen Nachmittag, schönen Tag noch. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Morgen, guten Tag. Bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Alors, je vais faire une petite vidéo que je vais faire dans ma langue maternelle. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour. Venez, on va parler un peu de notre méga star Koffi Olomide. Notre méga star Koffi Olomide. Il y a des choses qui se disent sur notre média en ligne concernant les soirées de mariage de, je ne sais pas, nièce, hein, de Koffi Olomide, là où on avait retrouvé Cindy Lecker, Koffi Olomide, Nanou, la fille de Koffi, qui est top modèle, et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, les gens ont fait des vidéos sur ça en disant que Nanou, la fille de Koffi, n'avait pas les droits ya koyamba Cindy Lecker, ya kosolana Cindy Lecker, ya koembrasser Cindy Lecker. Donc na fait wana il fallait que Nanou akende musika na Cindy Lecker par rapport à Alia. Je ne sais pas quel rapport qui est entre Alia et Minou. Minou, hein, elle s'appelle Minou. Minou. Donc, je ne sais pas quel rapport qu'il y a entre Minou, la fille de Koffi Olomide, que Koffi a fait avec une autre femme, ou est ce rapport avec Maman Alia, la femme de Koffi, l'ex de Koffi, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas où est ce rapport-là. Que nous, la fille de Koffi, qu'il avait fait avec une autre femme, la fille-là n'a pas droit d'accepter Cindy Lecker aujourd'hui. Donc, de l'accepter, de l'embrasser, de parler avec elle dans la fête. Elle n'avait pas ses droits juste parce que elle doit protéger, je ne sais pas, Maman Alia, qui ne vit plus avec Koffi. Elle est, je crois, divorcée, hein. Elle est déjà divorcée avec Koffi. Mais Nanou, la fille de Koffi, n'avait pas le droit de parler avec Cindy. Oyebi ke bande konanga, sans vous mentir, dans notre communauté, tozalaka toujours na deux poids deux mesures, hein. On a toujours les deux poids deux mesures. Ezana bato balingamaka na communauté wana, ezana bato balingamaka te. Soki mutu wana alingami na communauté nanga. Donc, ata azosala mabe, on l'encourage, on applaudit, hein. Mais soki balingi yo te. Et puis, okoyeba te, ba critères ezala. Moi, je veux savoir parfois les critères. Oyo esala ke bolingi ba oyo, boboyi ba oyo. Critères ezala nini? Jusqu'à présent, na fanda kana zo mituna. Je me pose tant de questions parfois. Pourquoi to lingaka partout moko to pourquoi na comprena te na yeba te? Donc na critère ya ba congolais, na critère ya certains congolais baza bango nyoso te bolimbisa, na critère ya certains congolais, Cindy ne mérite pas être la femme de Koffi. Voilà ka ba face te biso tout oyebi ke nos hommes africains là. Soki ondimi, soki ozala mutu ya zuwa ko bala no homme africain te. Parce que même na 50 ba oki divorcé, bango na 50 ba kendo luka basi. Soki oza mutu ya zuwa, soki oza mutu olingaka mobali na yo, azala ya yo moko. Mais il faut qu'on kima millier à Congolais. Comme moi, moi un mari c'est moi. C'est eloko nanga privé. Privé. So olingi ko bala nga to privé nga na yo. Soki oza na motema bongo lingaka mobali azala ya yo moko.
Meine Video, ich weiß nicht, ob das hier existierte noch. Nein, ist weg. Ah je. Oder ist noch da? Ich bin noch? Ja, ich bin noch da. Oh, ich habe einen Anruf bekommen, deswegen. J'ai reçu un appel und ich musste unterhalten und dann war ich weg, ja. 20 Minuten, das heißt 17 Uhr komme ich raus. So, ich habe einen Anruf bekommen. J'ai reçu un appel et ça a fait que j'étais parti un peu là. Bandeko, je disais ceci. Dans 15 minutes, je dois arrêter parce qu'on veut me chercher. Je disais ceci, hein. Il y a critère wana na yebate ezalaka critère ndenge ya critère nini. Oyo ezalaka pa biso tolingi oyo toboyi oyo. Donc, pona beaucoup de Congolais na ba Congolaises ba avala nanu te ke mama Alia aboyaki Kofi. Beaucoup de Congolais et de Congolaises ba avala nanu eloko wana te. Oh, mama Alia nde aboya Kofi. Et to yebi biso nyonso ke na communauté na biso mibali ya ba Congolais ba balaka ba divorçaka. To se cacher valte. To yebi biso tout ke mibali na biso ba Congolais bazaka lelo azana oyo lobi pe a divorcer. O mona pe pasteur a divorcer na ye lobi kuna pe azune mwasi mususu. Et ça pour nous chez nous ça marche. Et puis moi si nous soyez bien ngo. Mais j'ai l'impression que pour na Cindy Leker aza préféré à ba certains Congolais te. Bande konanga Kofi a divorcé combien de fois? Ezaka kaya Ali na Cindy ta? Avant Cindy aya, avant Ali aya. Mais Ali a koutaki Kofi na mwasi. Pourquoi Minou asalelaki Ali azua te aye koloba na ba media? Parce que entre ba parents, entre papa et maman, moi na kota ate. Siko bolingaki Minou wana apesa Cindy mbotete asola na Cindy te. Azala pour Ali a longola maman na libala aza pour Ali a ndenge nini. Azala côté à papa na ye c'est normal. Normalement un enfant aza bien éduqué par ses parents. Azalaka ni pour mère ni pour papa, ni pour papa ni pour maman. Parce que eza bolingo na bango nde ebotio. Soki sikoyo bakabwani, okyo na parti prité. Mais vous essayez de nous faire avaler que Diddy Stone a raison d'humilier son père. Vous essayez de nous faire avaler ça. Que Diddy Stone a raison ya kuhumilier papa na bango. Parce qu'il y a ça côté à maman na ye. Na ebite, ba critère ezalaka nini yo? Boye bisaka biso nan. Ya batu moko bazali bienvenu, baza bien accepté malgré babuzo bazo sala baza bien accepté na communauté oyo. Mais ezala batu mususu ki afongoli ka monoko tant et bimisi ba problème. Donc comment il s'appelle? Minou, ceux qui Minou n'avait pas le droit ya kosolana Cindy parce que Cindy a zambanda ya Alia. Mais Alia ye moko aboyi libala to landango mama mama Rifa ya London ya lobango. Abi bimisa etal bimisa divorce yo muto senga divorce. To mona place Alia zonga te ayate. C'est que divorce est à consommer. Kofi azana droit ko se marier et sans se cacher la vato et biso touke ba mibali na biso ba africain ba congolais en particulier bazalaka na basi bazalaka na ba makango ozana libala ya keba ndeko bandeko na biso bazalaka na basi ezala nango ka keba biso tuto ebi yango surtout pe to banda na ba congolais wana keba omona na ba camarade notam pe bazaba makango ka ya mobali yango respect à moi si ezala te toko ya ko pekisa ngwe pa kofita mibali combien ba divorce ba maki kalamba ekutu bazo divorcer pe autoni sa église hein ba pasteur ba muku na ba divorcer me ba tondi sa église bongo Kofi nde bolingi bo komisa ngo lokolo eloko moko ya sika de ba privilégié bazaka na communauté na biso na mitu na ka critère ezalaka nini critère o bosala laka po biloko ba misusu bo ko sala ba misusu bo sala te critère ezalaka nini mes amis na lingana ye bango. Bon, comme si problème, on a grand problème. Comment Minou ayambi Cindy? Cindy ango a sala bino nini? Cindy mwana bato aloba aneti. Cindy a sali plus de 17 ans avec Kofi. Ayembaka. Azo contribué une entreprise à mobile naye. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, ndekonanga, si tu ne contribues pas dans ton foyer, tôt ou tard, mobile na ozelo ka mwasi. Et à combien plus fort qu'au Congolais, kuto ata ce que ozo contribué aux ouanaye. Mobali nyoso kokota na libala na idée ya koya konginda te libala eza une entreprise ozo construire na mobali na mutu la mutu fozo na part na ye et mibali batala ga mingi mwasi oyo azali ko contribuer mobali afanda kande na mwasi wana mibali oyo ya mitu eto lobela bazoba awati
Mobali afanda kana mwasi o azo contribuer. C'est une entreprise. Bande konanga relation ya mariage. Ezaka entreprise. Vous formez une entreprise vous deux. Mutula mutifo ya na par na ye. So Kofi a monike par ya Cindy et mérité libala. Ape azuye na libala. Et puis maman ali ayeba ki yango lera boma ki libala ya moninga. Bando kansanini ya gode. Ayeba ike mutuwana ako nini kaka. Balobaka mukolo okozwa okolia ni ligoro nende obima makwanza te. E umelaka makwanza po ya kobima. Et umelaka. Donc, Minou n'a pas tort yako nini. Yako yamba Cindy na fête. Cindy aza mwasi ya Kofi ya sika. Donc, on doit accepter ça. Vous devez avaler ça. Pourquoi vous ne voulez pas avaler ça? Est-ce que Kofi aza mutu aliboso? Est-ce que Cindy mutu aliboso? Et pas Kofi? Maman Ali a pe abotola ki mutu. Pourquoi on est dérangé à quitter? Vous avez vos gens que vous aimez. Vous avez vos privilégiés. Oyo, ata sali mabe faza la kawana. Il faut vous protéger, kaka. Didi son azo humilié papa na. Il y a des mamans qui encouragent ça. Il y a des mamans qui encouragent ça. C'est comme Minou, oya la kisi bino ke, problème ya papa na maman bana bakota ate. Elle s'est retirée pendant beaucoup de temps. Elle s'est retirée quand elle tombe en place moi na moi sona akito quoi, azaka le quoi Didi son ba kokani mais tout le monde a place moi na moi suana aya ko Emilia papa bangote. Tout le monde a place Minou aya ko Emilia papa na bangote. Moi ya mayele accepta kanyo so papa na bango présenter ye. Mais ce qui moi no ya bandi ko ya ko Emilia papa abino pour na maman abino, ça ce n'est plus un enfant. Bande konanga abiso tout au moni. Na habité pourquoi batu ba accepter Cindy te. Cette fille a fait plus de 17 ans na mis son abiso tout au monango. Tomona scandale à moi suana te. Kofi pe azamo tout. Peut-être par rapport à ma comportement on a choisir Cindy parce que Cindy aussi contribue dans l'entreprise. Kofi a yebi elo comme société apparaît koyemba, la fille contribue à ça. Critère on a peut-être esengi que Kofi a zoyé. Puisque Minou, oyo mama na ekuto ali a bengana déjà mama na e, ma ali a mtu aboma libala mama na e. Aya sikoko kote la ali anandeni. Combat pesate. Parce qu'il y a un senga divorce. Pourquoi vous n'acceptez pas Cindy? Et là, on a compris que elle n'est pas la seule, elle n'est pas la première. Azape mutu aliboso abomi libala ya ba congolais. Ya biso ezalaka ekei ezongi oya bomia oya camarade oya bomia oya ezalaka bongo. Po mibali yango mitu pasi mibali na biso balingaka basi nyoso bazala ya bango. Soki ondimi ko bala congolais, il faut tout accepter. Il faut accepter que l'homme peut boya peut bazu moi si mususu. Ah na communauté na biso mibali bazo kabwana poto mibali ba kabwana basi la ba 50 ans. 50 ans boyi moi si ça compte la même moninga ok wapi. Mais il a préféré à Ken Akine qu'on a kezwa fille à 30 ans. Sans se poser la question que moninga no tika na 50 ans, nani wa obala eli susu na âge oh. Des questions là les Congolais ne se posent pas. Hein? Mibali na biso ba Congolais bango batala ka intérêt na bango. Siko to linga to tia ordre na foyer ya Kofi. Bande ko to tika biloko ya. To linga siko to tia ordre na ndako Kofi. Kofi nde okyo tika alia te po alia moi si aliboso, Kofi mto adievereza alia. Il faut arrêter ça. Mibali na biso bazala bongo. To kondanaka Kofi to Kofi na rien à foutre. Mibali na biso ebele pourquoi ka poya za star. Ebele ba divorce ka ba Mike Kalamba ba divorce na mona place bobeta masolo anata. Mais ba ote ape ba trimpe na chere pe ba ote ba to pe plein église. Ba mukuna e ba se belé donc eza c'est notre on peut dire que mibali na biso ba congolais ba bongo. Siko pourquoi bonge botiaka et pas Kofinde ali azalaka wana ata balingani sute ali azalaka wana. Non mes amis. Faut arrêter ça. Ou bien c'est Cindy que vous ne voulez pas. Là, c'est la tête de Cindy là qui vous dérange ou quoi? La tête de Cindy ne vous plaise pas ou quoi? Qu'est-ce que la fille là a fait? Je n'ai jamais vu une femme dynamique comme Cindy. Dans notre communauté, si on avait 100 femmes comme Cindy, je crois que la communauté Nabiso, Tongeto, to édiqué Mibal Nabiso. Parce qu'elle est fidèle, elle est là, tout droit, elle connaît ce qu'elle fait, elle est tout droit, elle suit son objectif. Basi ebele, na communauté na biso, ba yeba ke loko ba lingite, yango moni mibali ba o filmaka bango, mibali bazo sakanaka na bango, bazo lelaka mibali, na zemi na yo, na okete, bazo bundaka na mbali, parce qu'elle lingika azala wana, ayebi kutu, ayebi même pas valeur ya vie na ete, elle sait même pas combien elles vont. Cette fille, tout le monde est pembeni à Kofi, calme, toyoka scandale te. Appréciez quand même moninga atana owana.
Omoni ba succès azala ngo tomona ki yango pa ya nini ya mwana na biso mais j'ai 30. Tanenge mais j'ai 30 succès et troubla e mutu lelo azana Angola lelo na Angola lobi anakuna maacha la mwana olela. Tomona ngo succès za mutu sonda koka ko maîtriser te hein. Mais elle quand même elle arrive à maîtriser ça. Parce que to lobate ke Kofi akangaka e chaîne. Non. Elle arrive à maîtriser ça. Ayebi ko maîtriser succès na to applaudir ata moninga mwasiti. Divorce wane bandi na Cindy. Divorce ya ba Congolais. Ba Congolais combien ba divorça? Combien bande ko nanga biso tout oyebi. Ba papa moko ba se respecta kate, Kofi kate hein. Bon, vous ne voulez pas la tête de Kofi, vous créez des choses. Naba mise na bino bolinga ka mingi wana. Regardez. So ba divorçate ba boya na bana ba sundola na bana ba finga ka bana ba emilia kana basi na bango ya kala. Bon mona place Kofi aye ko invini ko emilie mutu. Non. Tondi marape mutu. Cindy wana bolinga kate wana obi ke na fanda parfois j'ai fait mes analyses dans ma tête. Qu'est-ce que la fille a fait? Aloba akutute. Elle est fidèle à son mari. Elle est fidèle à son boulot. Elle sait ce qu'elle veut. C'est ça une femme dynamique. Une femme qui connaît combien elle vend et qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Attends la gauche droite. T'as suivre objectif. C'est ça Cindy. C'est ça Cindy. Si on avait 1000 femmes comme ça, comme Cindy, je crois que ni nabiso, communauté nabiso, mibal benge ba to sabiso. Et ça, au simbio alelo, simbio alobi, au simbio alelo, ozo ebate au lingini. Elle n'est pas comme ça, hein. On doit quand même féliciter Moutou. Si comme bolingaki na nuana, asili ke la Cindy, donc asala makambo, oh, di diston azo sala ko Emilie papa bango. Bolingaki alobisa Cindy te na fetuana, pobo se kalisus. Aza mobalo baka mwasi ya papa, makangu ya papa, babenga ke mama, 1 point barre. Pour un respect à père, makangu ya papa, obenge ka mama. Ozana choite. Là où papa zo se sentir à l'aise. Ce qui penso linga papa na yo. Oko applaudir ango kutu. O se pela pona papa bino. Azu place azo tia mutu. Azu place aza calme. Parce que na ba âge wana ba Kofi il est dans les 60 hein. Il faut azana mutu azo pe misaye. Pourquoi bolinga ikake na nu wana alobisete? Do asala kandenge odilition azo sala po mutu a Kofi bolinga yango esuti. Congolais. Tous on a ba privilège na ebité ba critère na mitu na ba critère pour Congolais linga ezarani. Ezarani ni ba critère na bino. Kofi azo bunda na musique na ye. Bo sali tout mwana na ye ko humilier ye. Il y a des mamans qui étaient derrière ça. Que mwana na ya ko humilier papa bango. To mona place Kofi afinga mwana wana te. Mais il y a des papas qui viennent mwana kuta lobi eloko te pesa ko humilier mwana. Mais bato wana bozo applaudir aka bango. Cindy, elle a fait quoi? Pourquoi elle mérite tous ces méchancetés? Pourquoi? Qu'est-ce que Cindy a fait? Alobanete. Elle sait qu'elle fait son boulot, son travail. Mobile a pogné parce qu'elle contribue dans l'entreprise. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Bande gonanga. Omoni, comment on a kandenge tonton wana makambo asala kana di diston. On voit que maman na biso ali ayi auti na famille a bien te. Parce que famille pesa ba dikaka bana bien. Bako lingate ke ndeko il paraît que tonton ana azan ndeko ya maman ali a soki cousin na ye. En tout cas famille o baza bien bako ndima biloko wana te. Bako ndima biloko wana te. Yenda so mona auti pesa na famille mabe. Eza mukolo lia ligoro donde obi mama kwanza te. Ya longola ki mutu na libala. Elle s'attendait à quoi? Que yende omega? Non. Soki on dimi kozwa mibali na biso balingaka wana. Attends-toi à tout et puis à tout moment. À tout moment, baza bongo. Faut accepter. Baza kana bango bongo. Balingaka lelo alingi o atiki o azui o bango balingaka ba jeune. Ba papa moko balingo kola te toyebi bango toyebi yango biso tu. Ba papa ba 60 ba kendo zwa bana 30 ans na Congo atiki mwasi ni ya 50 ans na poto. Et puis akio sa mariage kuna. C'est pas ça, on commence pas avec Kofi seulement. Pourquoi vous ne voulez plus de Kofi? Ah,